nanga nazwi foli mpo na yo mama nakoma kovivre elongo na susi mama nyonso eli linange ekomi ya mawa muna nazangi sante boyanzo bana ya Paris elle chante Yango Mani Malembe chante en personne. Donc je chante Emenea, oui, 92 rue du docteur Para, oui, Belé na Romeville, et pas avec ce qu'un moling. Elle chante Emenea, Joe King, Joe Kessler. Pour les 15, nous avons invité Bana Paris tout. Boya na 92 rue docteur Para, na Romeville, Boya Belé, Toyoka. Elle nenga koyemba King Kessel Emenea donc osenga na bana Paris tout oyo balingaka Kessel Emenea baya koyoka Malembe chant nenga kolela c'est tout voilà na osenga boye ebele ba ya le 15 août za somotro osengi pe pa bande na biso bazali banda mboka Belgique Londres partout boya to soutenir mouvement. On peut le gravité pour les solo via vanda déjà na kati ya masolo. Azo sala ka fierté ya grand prêtre lenga daya. Atila pe biso ko. Boye bele boya ko sentir quand même aux ala c'est bon. Pour la soirée on a kanisi na si bata génération na boye bi nenge Emenea zala ki elle chante nenga sala na ba période wana. En tout cas les 15 bozana te boya to sepela to kan sa ba souvenir na tso akale bozala isengo ya tuka chante na biso te plutôt encourager ka pour akene liboso quoi et le Yango Mani la Kessel akenda ya tikala zo continuer masolo to pesi ka mokaboso akene. Non, le 15 août il y a l'événement matutu ba yembi Kessel zanga ka mutu mo ba yemba elle chante. Et depuis la fruit pendant la question. Je pense que il faut que bête va pas comprendre. Je pense que boire et payer, boire quand on va bien. Tous à la maison, tous à la. Tu vas à la vie. La nostalgie avec Kessel donc quand on vient mon avec tango donc tous à la. Donc on a Rosala. Avant il y a Victoria, c'est bien avant. Bambara tout baroya. Merci. Apocalypse. Você ma potele.